Ingi Balandia Congo Live Télévision, merci Penza pour Bozara et Belé pour la chaîne YouTube Namno Congo Live. Où le Belarabino actualité en Boka Congo, topé politique et République démocratique du Congo. Les lots qui tibongo na siège à IDPS, kokuta na bongo na mona Mboka Abe Chole, o azali moko ya président ya parlementaire debout, na ye to le Bela Penza sur actualité en Boka Congo mbote chou. Mbote mama journaliste, mbote na balandi nyonso ya émission na biso kitoko na mama journaliste. Na ba congolais nyonso balinga IDPS na pesi bino mbote parce que IDPS c'est le seul parti politique où ils ont lutté pour construire un état, pas n'importe quel état mais un état de droit basé sur la démocratie. Oui, bon basango IDPS, c'est comme si IDPS depuis penza bokondi. Moi ba activité neto bande ko sala tout moment ça m'a souté. IDPS c'est bien l'activité tous ça la temps tous une opposition et ça pour na na Kabila. Le la Kabila déjà longwe inutile ko sala ba matinée politique inutile ko sala ba marche parce que awa to komi ko sala organisation mo ya munene ndenge ni to ko construire mboka na biso. Tina ko sala su ba matinée ça te yango zo mona ba matinée zo sala matin. Oui, mon Mboka Chole, to mona ki président de la République azaki penza kuna na ngambo ya Luanda kokuta na bongo na babo na ba ninga na yo ba beng ba homologue pona ko lobela penza sur situation ya ba pays à Grand Lac na réunion wana penza o ya mwalongo yo kangaki ezaki réunion wana isa basé mingi ozomona Afrique eza développer te mama journaliste pour la corruption mboka oyo so ezotambola te talaka na série ya Kabila Joseph oyo luzolo bambe aleka na TV ko lobake 15 milliards ebungaka par an et kenda na baposha bato réunion wana la Luanda mingi ezalaki ko basé ndenge ni bakoki ko sala ke corruption na Afrique centrale sala nini et sila et je crois peuple congolais bolanda ki discours à président de la République alobi na régime na yebe intouchable ya vol ya ba mbongo to ya ba bien ya l'état a kozalate o nyonso ko tia maboko na ye na ko toucher mbongo ya l'état na ko toucher biloko ya l'état ya peuple il sera bel et bien arrêté donc to sepela ki na discours à président République peuple congolais ndenge alobaki parce que mboka o etambolaki politique na Congo précisément en Afrique centrale et comment il ko la bateau baso kende carrière à diamant ayebi peke na ko kende ko sala politique na ko yiba po tena bebisa et celle IDP ça na ko sala musala po ete politique ya mabe papa Rozo même secrétaire général de Bimama Bete wana ozomona notre secrétaire général Zobima pona kolobake mama journaliste aza vraiment na katia siège azosala musala kitoko pona kolobake no makambo elekaki kuna mama bolimbisa ndenge tokochi eza pona intérêt ya peuple congolais po temboka kende liboso. Oui, mon Mboka kasi ba imboka musuba zoloba président kutena pena na ba pays o bande ko nyoko la biso lokola Rwanda to pe Uganda lelo ba komi penza ba mi intime ya ba congolais. Oui, l'amour du Congo et du Congolais, l'amour des Africains et de l'Afrique. IDP ça so la partie il y a un été ndenge ba musuba so sala lokola ba Adolphe Muzito na ba Martin Fayulu. IDP ça so la politique il y a amour. Preuve à l'appui batu nyonso bazaki na ensemble ya lamuka. So otangi ba discours na bango mama oza congolais ya solo okolela. So otangi discours ya messe Matungulu Freddy okolela alobini tango tokendaki Genève tokenda ko trahir peuple à travers Félix Tshisekedi mais à quoi sert bonga Matungulu Freddy natikala na haine na motema natikala na jalousie na motema natikala na kana na motema tandis que Félix Tshisekedi yango azana ba bonne volonté azana bolingo ya Congo donc Félix Tshisekedi azana bolingo ba congolais Félix Tshisekedi azana ba bolingo ba africain atako bakagame na Rwanda basakala na ba mama na biso na est pays atako ba Lorenzo bazaki parmi bato bakosa ba Afdel na Angola pote régime ya mabe kota na mboka oyo l'essentiel pour nous sommes à la tête du pays maintenant il y a un état nous voulons construire un état et pas n'importe quel état mais un état de droit alors oubliez le passé total avenir ndeni mboka na biso ekokende liboso. Oui, mon Mboka Chole to ebite avenir ni to pesa na lamuka penza e komi ko panzana nango to moni bongo mona mboka Matungulu o asola ki penza na ndeko na président Félix Antoine Tshisekedi pour akene ko représenter RDC kuna na bad na yebite ba politicien na biso ezanango ni lit pena ba sarate zaraba ba wela ka ba intérêt na ba personne mama na zo biso tindenge na uti koloba na début ke politique na Congo ekoma lokola bato bazo kende carrière ya diamant soko tali la majorité bato ba construire na Congo ba yibi mbongo nde na politique banda régime ya Mobutu Laurent Désiré Kabila Joseph Kabila bato ebele ozomona aza na ba immeuble azali na mituka aza na misolo bana bazotanga na poto mbongo bayibaki nde na politique donc politique en d'autres termes na Congo peuple congolais et comment ki lokola carrière ya diamant mutake ko luka azwa ayiba pona famille biologique na ye ayiba pona bana nkasa na ye maintenant ndenge opposer question na yo
que avenir ya lamuka ezali. Chaque fois nazo yebisa peuple congolais nalobi que la lutte de l'IDPS est sainte. La lutte de l'IDPS est comparable aux sorties des enfants d'Israël en Égypte. Ozolanda mama. Israël na kati ya Égypte basali 40 ans de souffrance. IDPS na lita sali 40 ans de souffrance. Muto yo nzambe aponaki poete a délivrer bana Israël comme on ezaki Moïse. Moïse akotaki na terre promise te. Muto pe nzambe aponaki pona ko délivrer peuple congolais comme on a eti Tshisekedi wa Mulumba. Akota na pouvoir te. Ozolanda mama nanga. Ndena yango tozoloba ke la lutte de l'IDPS est comparable aux sorties des enfants d'Israël na kati Égypte. Ozolanda mama. Maintenant par rapport à ça, ndenge na koloba ete avenir ya lamuka ozomona ngo ndenge nini. Nga na koloba boy. Nzamba yebisaki Moïse. Tango amoni bashar ya Farao eza kokita. Amoni ba soda ya Farao baza kolanda bana Israël po ete bakanga bango. Nzamba yebisaki bana Israël boy. Gardez silence, moi je combattrai pour vous. Et ces Égyptiens que vous voyez qui est en train de vous poursuivre, vous ne les verrez plus jamais. Également aussi pour la République démocratique du Congo, Nzamba lobi à travers Tshisekedi wa Mulumba. Les Mobutistes que vous voyez aujourd'hui, les Kabylistes que vous voyez aujourd'hui. Les Kabylistes tozomona bango. Bazate bali mwe mama, bazate bazawa pi bati yango atala mbutu ndenge koti na kati ya FCC. Ba lelo bazopesa Félix Tshisekedi raison. Ozolanda mama nanga pona koloba nini. Kabila Mobutu, le mauvais système de la République démocratique du Congo que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Et c'est comparable aux Écritures saintes. Oui, moi Mboka, tout ce que na bayi Lamuka coordonnateur na bango, Wazali Bongo Moïse Katumbi, Kalapete, mandat na ezali ko sila lokwa bango ba mitia ki penda 3 mois. A bengse ki baninga ne le 20 juillet kuna na ville ya Lubumbashi pona kosola pe na tina Lamuka kasi réunion aneza annulé, babi atuna ki moko na moko te ya pesi mba moko date ya le 20 juillet to ebité Lamuka ngo. Lamuka ezate maman dimelanga. Lamuka est une association à francs-maçons. Aux Hollandais, les Français et les Belges pour dribbler le président Félix Tshisekedi. Parce que les Belges et les Français, maman souci na bango, et le peuple congolais continue dans zala. Tous à la mandia, tous à la batakosengo, mon congolais comme un leader pour mon bima. Les Français balinga to continue na buzo bawana. Tant on comprendre que maintenant le peuple congolais a perdu confiance na et pas Tshisekedi et Tshilombo. Balubi à avoir à la tête du pays quelqu'un comme Félix Tshilombo, le Congo sera sauvé. Le Congo sera délivré. Qu'est-ce que nous devons faire? Les Français et les Belges, ils ont créé nini. Ils ont créé le moment où Lamuka. Et dans le moment où le peuple congolais a dit que l'IDPS ça la politique à coméditer. Structure ya munene ya monde, à sali sondage, Félix Tshisekedi yemo aza déjà na 54%. Martin Fayulu aza na 5%. Freddy Matungulu aza na 3%. Mbemba non partant. Moïse Katumbi non partant. Balobi déjà que voici l'homme qui peut faire face à régime dictatorial. Maintenant, le col là français, balinga lita IDPST. Le col là belge, baltika la kolinga Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, kende beaucoup tana Félix Tshisekedi boye bisaye boye. Biso ba posano sotozo sangana, toko pona yo ne leader ya nini ya Lamuka. Tant que Félix Azokende de Genève, biso na IDPS toza ko beta bashit. To yebi beke non poids lourd bazokende ko bimisa zanani eza Félix Tshisekedi. Objectif primordial na bango peuple congolais za kinini. Tant que Félix azala écarté, ba poni aventurier na blobi bien que aventurier ya Martin Fayulu. Mais nazolo biso, mais si l'aventurier obenge kandeko. Et loko so boma Congo nde yango ano yebi beke mwana no aza voleur, ba ko pese régie financière te. Yo lingi po aza mwana no aza régie financière. Yango lamboke so bongate. Nous avons besoin des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Tout ça na posa bande côté, tout ça na posa tribalisme te ozolanda mama nanga. Nde ba comprendre que Félix Tshisekedi azana bula ko développer Congo, ya ko tonga Congo. To luka un aventurier. Balobi que wala selo ba français na ba belge. Parmi des aventuriers, il y a un grand aventurier. Ce qu'on a nous même accord yango à Genève balobi nini. La constitution donne le mandat à un président de la République élu pendant 5 ans. Mais l'accord na bango balobi vous allez être chef de l'État pendant combien d'années? 2 ans. Association des aventuriers. Aux Hollandais. Mais Nzamba Lobana Bakomina est tout armé forgé contre vous sera nul et sans effet. Malgré ba arme nyoso ya Union européenne, malgré ba arme nyoso ya Union africaine, parce que bazalaki ensemble, ndeni bako boma IDPS, Nzamba confondre bango. Et aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi chef de l'État. Pour prouver que Félix Tshisekedi c'est un cadeau qui vient du ciel. Bah François Bazaki Batali Bosso, maman journaliste, peuple congolais peut-être a une histoire d'amour en Haïti. France azali parmi les pays permanents. Il y a conseil à sécurité. A convoqué conseil à sécurité 2 fois pour annuler les élections de 2018. Où est celle que Félix Tshisekedi est la présidence de la République. Bah échoua. Bah délégat Kagame.
pour yebisa cour constitutionnel que cour constitutionnel ko pesa nanu bare na yote ngai nazoya échoua mais lelo sozo mona monsieur Drian Jean o azali ministre des Affaires étrangères français a contesté qui va résultat Félix Tshisekedi a commis condima Félix Tshisekedi a changé le Martin Fayulu face à lui que non en Martin Fayulu je ne vois pas le portrait d'un chef de l'État. Donc situation est changée peuple congolais la mukandenge maman journaliste a tunaki o bozo mona lelo histoire et sili FCC histoire et sili maintenant le Congo est déjà na rail pour son développement. Oui moi mboka chole lelo affaire Bosco Tangana au penja CPI penda ba kataki likambone kasi mon mboka Bosco azali koloba ete motabane ko tinde pona ba crime nyonso ezali bongo Joseph Kabila Kabange na ba propos na ebino pena na IDPS boyamba ki ololenge mais Bosco alobi le malamu yo kasi to boya nana yebite ke Kabila za criminel bon ti le lobo tike oh et bon biso to sala nini Félix Tshisekedi alobaki bien la séparation du pouvoir ba congolais ba message biloko wana te ba congolais ba message que tout dépend du chef de l'État non allez poser maintenant la cour constitutionnelle la question qu'attendez-vous pour l'arrêter M. Kabila? Non, ce n'est pas le problème du président Félix Tshisekedi. Maman, ça la vraiment juste. IDP soit bondi pour un État, pas n'importe quel État, mais un État de droit. Bah mon Félix Tshisekedi a commis na même mise na cour constitutionnelle, bah même mise na justice, bah olobanine. Il n'y a aucune différence entre le régime dictatorial et le régime démocratique. Osola na mama nanga. Pour olobanine. Question ana, muta bien que ne poser, c'est les procureurs et le président de la Cour constitutionnelle, bato ba bebi samboka bazo les elanini pour être bakanga bango parce que la justice est indépendante. Oui, moi mboka chole comme pour ça moke na suka émission na biso lelo penza to mokola samedi to mona ki bongo ba FCC ba présenter ki penza candidat na bango ezali bongo ticket gagnant entre Alexis Tambo Mwamba na oya kolande na sima Evariste Boshab pe bureau mobimba ya Sénat kasi ndanga mo pe bati lukwebo ye pa kitite akaboni bongo na parti na parti politique né FCC et puis azak toujours comme maintenir décision na ya ko tia penza libaya na présidence ya Sénat ko koloba ina leka. Félicitations de Kobati Lukwebo mais avec 37 des sénateurs que vous avez na plateforme na yo ezapé na ko peso conseil lokolo za papa na bati c'est le moment d'aller chercher le président du cash pour ça la coalition boyokana c'est ça la politique même ndenge pour ça la majorité au travail comme président Sénat à Okobima parce que aux minoritaires pour comme majoritaire sengeli au ça la coalition lokola na cash to sangisa ba député to sangisa ba sénateur pour être tous à la poids politique mais na oyo ndeko Alexis Tambwe Mwamba peuple congolais il faut yeba qui est Alexis Tambwe Mwamba l'homme des sanctions en dehors de l'homme des sanctions rebelle sanguinaire président Félix allié de Jean-Pierre Bemba parce que bato basala ki ke RCD Goma o izo boma bato na Bazarias kuna ba panza mboka o Azarias azaki membre na bango ba komi na Sun City basali alliance na Jean-Pierre Bemba ozo mona ba aventurer na politique ne basanganaka Jean-Pierre Bemba na Équateur Azarias Robert Wakuna a été délégué na RCD nani Alexis Tambwe Mwamba et c'est lui qui a même donné l'ordre Congo Airways zako longwana S avec plus de 100 personnes na kati bakufa na ordre donné par qui par Alexis Mwamba et nous peuple congolais la constitution conformément à l'article 5 dit que la souveraineté appartient au peuple congolais. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous n'allons à aucun jour accepter la candidature d'Alexis Tambwe Mwamba. Mais elle a toujours occasion de démissionner, maman qui vivra verra. Biso gobimana balabala ce n'est pas eloko ya sala ba discours. Biso IDPS balabala pour soutenir. Biso IDPS c'était biso peuple congolais, il faut bien préciser les choses. Ah ouais, ça makamba peuple IDPS lité maman d'ailleurs. Bato basali statistique ba lobi que peuple congolais a plus de 80 millions. Quand bango moto basali statistique wana ba koti na ba parti politique ba lobi que malgré boza 80 millions mais na moni parmi ba parti politique nyonso ezali awa IDPS seul a plus de 60 millions. C'est que nous sommes majorité, quand on parle du peuple congolais, on voit l'IDPS. C'est clair. Et l'IDPS a comme parti politique, l'IDPS a comme peuple congolais pour nous bouter dehors candidature ya Alexis Tambwe Mwamba. Oui, moi na mboka chole, to comme pour ça moke na suka émission na biso to ebité mokoni ni gouvernement ekobima bo balobaki na biso le 15 juillet to ebité. To beta une année sans gouvernement. D'ailleurs maman minute yo majorité ça sauté. Parce que FCC, on a une politique ya gloutonnerie, politique ya mouyibi ya nzala ya ventre et qu'on même toujours na ba déception.
Tout le monde qui est basé majorité, le Congolais Félix a bien éduqué. S'il y a des Congolais qui sont très bien éduqués, Félix Tshisekedi est le numéro 1. Parce qu'à un moment où la commune a limité, parce que la commune des évolués, la Belge baza, Félix a limité. Dans le moment où la commune a Gombe, il y a des évolués, maman, n'importe qui a quoi faire dans Gombe, dans le moment où la Belge baza, baza ko benga biso ba singe ba makako. Seul bateau baza une honneur, ça quoi Tshisekedi wa Mulumba, ba ko si bana ba commune ba limité. Yango zomona aza bien éduqué, aza différent na ba Congolais mususu. Ba Congolais ba mesana ko ba président lokola ba Jean-Pierre Bemba. Aza faible, mais azokosa kolia minu na TV. Comme ça, ça homme fort. Ok, l'homme le plus faible na Congo c'est Jean-Pierre Bemba. Kabila sakana na yawa. Soki monisiko tembe la kufa. Ozolanda papa nanga. Mais Félix Lukola a bien éduqué, douceur, calme, silencieux. Mais l'homme de principe, l'homme de procédé, qui respecte la constitution de A jusqu'à Z. Très bien éduqué. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Nous n'avons pas la majorité présidentielle. Mais de l'autre côté, Bandeko Baza majorité, malgré les partis politiques, mais Bakeko ça la acte à fidélité na bango koloba été. Biso to ko se trahité, to ça déjà majorité, bimisa premier ministre nanga mona biso. Félix Tshisekedi Lukola a très bien éduqué. Alors non, il tira ko chambutu mbutu, basali acte à fidélité na bango na kingakati, na bimisa premier ministre nanga mona bango. Au lieu de respecter ata bachaza parmi ba plateforme mimi ba député belé ba respecter été baso mona loko pamba Kabila linga travailler kaka na bato baza sanction les États-Unis et l'Union européenne na bato baza na problème na niveau extérieur mais Bati Lukwebo n'a pas de problème malgré lui aussi les voleurs. Le problème de Félix Tshisekedi, vous pouvez être voleur mais le problème de Félix Tshisekedi quoi? Félix Tshisekedi agit comme un petit dieu. Ozolana nzamba tali na banyama nyonso ya mabele ki banyama c'est le serpent mais azote ya biso bato bike non moi en tant que dieu nazo enseigner bino ke boza la prudent ndenge serpent sala nini azalaka mais mutu nyonso lelo to ba pesa exemple ya nyoka olingate parce que aza nyama moko le plus mauvais na mokili ndenge moko Félix Tshisekedi malgré ba matungulu des aventuriers malgré ba Bati Lukwebo des aventuriers mais qu'est-ce qu'il faut faire tozo ata expertise na bango ndenge basala quelque part c'est ça le problème l'amour du Congo maman au lieu de respecter même Bati parce que nous n'avons pas problème avec Bati. Parce que s'il y a des voleurs dans la République démocratique du Congo, toko tchape bati na kati. Mais le problème pour Félix Tshisekedi, azoluka ba qualité, expertise oye ko la kiwana, au lieu même ngona nzela muyibi, o même ngo travailler pour l'intérêt anani, ya peuple congolais. Au lieu FCC ba respecter bati, ba respecter bati te. Le lo bati a claqué porte abimi. Est-ce que bolinga ko sangana na bati soki aye lelo ba sangana cash? Oh, mais bati na Kabila na za mauvais. Ba lobi que il n'y a pas de mauvais troupes, il n'y a que mauvais chef. À la tête du pays maintenant, c'est Félix Tshisekedi, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de droitier. D'ailleurs, chers Congolais, même la Bible ne le dit-on pas, que 3 à 4 personnes suffisent pour établir la vérité. Il y a 4 aventuriers, on va déclarer que Félix Tshisekedi a date tribal, va confirmer que c'est un homme honnête. La première personne, c'est Adolphe Muzito, un grand aventurier, un tribal dépendé. Abimi, a dit que non, Félix est un homme honnête, droit. Or qu'il est un aventurier. Deuxième personne à Obima, c'est qui? C'est Moussa Niamoui. Alors, à quoi sert bon de rester dans la mafia haute à Genève pour le peuple congolais à la blâme? Félix a moté ma lame à droit. Troisième personne, c'est Moïse Katumbi. Je ne vais pas faire une opposition de la haine, car Félix Tshisekedi c'est un bon monsieur. Je vais faire une opposition républicaine. Pourquoi pas aller travailler avec Félix Tshisekedi, car il est bon. Donc 3 personnes suffisent pour établir la vérité que Félix Tshisekedi c'est quelqu'un qui est honnête, droit et sincère. Et la dernière personne, c'est notre aventurier du Bandundu, mais c'est Matungulu. Et grand aventurier, je vous dis, malgré qu'il a la nomination du président de la République, il faut accepter qu'il a aventurier maman. Il ne faut pas tout changer Maloba. Malgré qu'il a la nomination du président de la République, c'est un aventurier. Mais quel est le problème du président Félix Tshisekedi? Il veut enseigner à Baton sur Baloba que Moulouba va pouvoir que nous tous nous sommes des Congolais. Malgré vos erreurs, malgré votre haine tribale, mais tous nous sommes les Congolais, preuve à la pour que vous considérez que vous êtes Congolais. Je vous envoie en Abidjan comme administrateur général Yanini Yabad. Mais dans le IDPS, il y a des expertises. Il y a des gens qui sont très bien éduqués, très bien enseignés. Félix a dit que non, moyen, Nasalaka Nabino Boyezate, maman journaliste. Donc peuple congolais, vous allez comprendre que IDP c'est sa dernière cartouche à peuple congolais. Ce qui Félix Tshisekedi par hasard qui a sali musala malamu tene biso toza ozela. Congolais mo reçoit ozala président de la République. Donc kota mabondeli pour te yesu ye moka diriger mboka oyo. Le ko les a pratiquement impossible yesu diriger mboka oyo. C'est que ça pratiquement impossible Félix Tshisekedi a bebisa. Il va toujours travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Oui, mon mboka chole to komi na suka message na openda suka pona mokola lelo na diaspora ba kolanda otope bana ko bande ko bino bolanda kabiso tala lelo na Congo ko makaka moto nyonso ifo mwana poto somelanga mo elamba ponza leza na mboka bino bozaki libanda mboka biso tozana kati toyebi réalité mboka o koleka bino tango bozali libanda mboka bozako lobakeno Félix Tshisekedi nde candidat commun mais nini kabola bino na poto comment des groupes
ya ba aventurier à Lamuka na ba homme sérieux à IDPS na kosenga bino boy pardon cher aventurier la libanda mboka bon rejoindre ba ninga IDPS les hommes sérieux pour faire avancer la République démocratique du Congo. Dernier mois que Dieu bénisse le peuple congolais, que Dieu bénisse le président de la République, avec Dieu nous vaincrons. Amen. Amen. Oui, Balandia Congo Live Télévision, Tokomi Bongo na suka émission na biso to yambeki bino mona mboka Chole na epenza to lobeli sur actualité ya mboka Congo. Merci na waza ki bongo na sima caméra Guy Botombela. Merci na baonyo ba soutien na biso na mikili ya poto na bo sanité mon vieux Roger Luma mon lobeli monene ya président Félix Tshisekedi depuis France, un tonton doux de caractère mon vieux David Olito pe na bo sanité parti de Tour Eiffel depuis Belgique. Ngala bino soki nzamba zongi te to mona